de bongo tozali kotelemisa mokonzi wa bule son éminence Kusu Kyambu Nzala Mpanda na Angola, chef spirituel de l'assemblée Vuvamu. Na sengi banso papa de kotelema tobetele maboko na tango tozali kokota na manana. Matondo mingi na batata, ba mama, pe bandeko banso. Matondo mingi na son excellence, papa Mulongo, ambassadeur itinérant ya République démocratique du Congo. Oyo alingaki ete na mokolo mwa lelo tokoka kosangana na esika oyo. Na bongo na tombeli yo papa Boye Ibolamu. Elongo na baeba sozaye na bango nesika wana matondo mingi na batata pe na bamama bandeko pe bilenge baye totiki banzela na biso na mokolo mwa lelo mpona koya koyoka maye makoki kosangisa biso na ntina koluka koyeba mpasi na biso ezali kouta wapi. Na bongo na tombeli banso Boye Ibolamu. Batata pe ba mama bandeko na bosangani na biso ya lelo tozwaki papier to invitation. Na kati na invitation balobi na biso lelo ezali mokolo moye ya kolamusa baninga na pongi to éveil patriotique. Éveil elingi koloba te kolamuka bongo biso na kati na salle oyo ndenge tovandi awa. Est-ce que toza na pongi? Balobi éveil patriotique. Patrie na biso ezali République démocratique du Congo. Est-ce que eza na pongi po te balamusa yango? Nakanisi soki tozali kolobela éveil to bolamuki elingi koloba ete tozali na pongi. Pongi yango nini? Boyinga to ignorance. Po ete tata mama eloko oyo ezali kolukama mpona biso bana ya Congo, yango mpe ezali kolukama mpona bandeko ya Afrika mobimba mpe bayindo banso na bisika oyo bazali. Biso bana ya Congo tozali na mabele maematonda nkita, kasi tozali konyokwama koleka baninga. Biso bana ya Congo tozwaka lipanda le 30 juin 60, kasi uta tozwa lipanda fruit to mbuma ya lipanda yango nanu tolei yango te. Pona nini? 10 jours après indépendance tokotaki na guerre, sécession katangeze bandaki na bandi kobanda na sécession katangeze oyo esalaki 10 jours après indépendance dans le 10 juillet 60. Tena lelo yo tozali kaka kobunda na etumba po ete lipanda wana bapesaka biso yango te, kasi tobotolaka yango na makasi. Elingi koloba te oyo apesaka biso lipanda alingaki te kopesa biso yango. Bongo pasi na biso yo ekosila mokolo nini? Soki biso bana ya Congo tozali konyokwama mingi, tozali komona ete Congo eleki pasi. Soki oke na mboka mosusu awa kaka na Afrika okoka bango baza malamu, kasi totamboli mpe kuna tokomona te bamboka oyo mpe zingi biso bazali kaka na pasi. Tata mama okoki te kosilisa pasi soki oyebi nanu ntina ya pasi yango te. Ebongi yango toyeba nanu pasi yango ekotelaki biso lolenge kani mpe ebandaki ndenge nini. Mingi bazali kokanisa ete biso bayindo uta tokelama nde tango pasi ebandaka. Pasi na biso bayindo ebandi na kokelama te.
epe na kati na biso bayindo tina lelo yo mingi toyebi te touta wapi nani asalaki biso nzambe to nani mpona kotala histoire ya création ndenge yango ezali soki toluki esika oyo bati moyindo tokomona te basusu bakoloba biso bayindo toutaki epai ya Kam mwana ya Noé oyo azwaki malédiction basusu balobi te biso toutaki epai ya Esau oyo mpe lisusu atekaka bokonzi na ye azwaka malédiction bongo biso bayindo tozali bana ya malchance soki biso tozali bana ya malchance bana ya lisuma bongo bomengo eza na mabele na biso oyo nani atiaka yango ezali ya nani soki tata nzambe moto atielaki biso yango mpe ezali ya biso po ete afrika ezali mabele na biso bongo mpona nini tokoloba te tozali bana ya malchance kasi kondima te Kam azali koko na biso kondima te Esau azali koko na biso ezali bandeko bayaka na mabele na biso bato balakisi biso makambo wana bati biso na ngambo ya lisuma na ngambo ya libabe mpona koluka koloba te biso tondima kaka pasi po ete bakoko na biso balekelaki liboso bazali bato bazwaki lisuma ezali lokuta tata mama po ete Kam soki azalaki moyindo ezalaki pasi po ete mwasi ya Kam mpe esengelaki azala moyindo mpona babota bayindo banso bongo mwasi ya Kam awutaki wapi po ete histoire nano ya Adamu na Eva bayelaki biso yango wana ebongi toyeba nzambe akelaki mokili ndenge nini mpe bongo tokoyeba pasi ya biso bayindo ebandaki ntango nini bongo tokoluka lolenge kani tokoki kolongwa na pasi yango nzambe oyo asali likolo na se yambo te akela Adamu na Eva akelaki nano biso bayindo tozali bana ya liboso ya tata nzambe Adamu na Eva baye nsima ya kokela langi ya mosaka ntango bokotanga na Biblia kuna na Biblia balobi na biso boye te Adamu na Eva bazali bakoko ya yambo ya mokili mobimba ya solo soki mayele na biso ezali ntango totangaka Biblia tososola malamu na esika wana soki Adamu na Eva bazali bakoko ya yambo tokoboya te bango mibale baboti bana na bango Kaina na Abel bakomi mine Kaina bomi Abel batikali misato na bongo Kaina nzamba pesi ye punition alobi te ayo bomi ndeko na yo kokoma mitelengano Kaina tuni tata ayebisi tata nzambe punition pesi ngeleki monene pamba te moto nyonso akomona nga akoboma ngai me mokiliza na bato te bozaka bino misato bato Kaina azali kobanga bauti wapi nzambe atie elembo na Kaina alobi te nakotia yo elembo esika kokende bakoboma yo te epai Kaina akendeki akei kobala mwasi ya Kaina awuta wapi kobanda na Adam te tokoya na Abraham moko te ayaki na Egypte Abraham azalaki moto ya yambo oyo ayaki na Egypte kasi Abraham ntango aye na Egypte aye kokuta Pharaon azalaki roi soki bakobenga yo roi elingi koloba te ozali kokamba mboka mobimba oyo ezali na bato bongo tokotuna bato wana oyo Abraham ayaki kokuta na Egypte nani asala bango bautaki wapi yango wana ebongi toyeba boye na création te ntango nzambe akelaki na bokeseni akeli yambo biso bayindo mibale mwasi mpe mobali langi ya mosaka mibale mwasi mpe mobali bango mpe langi ya pembe mibale mwasi mpe mobali yango esalaka te moyindo na moyindo bakoki kobota loposo mosusu te langi ya mosaka mpe bakoki kobota loposo mosusu te loposo pembe mpe bakoki kobota loposo mosusu te biso banso tozali na origine moko te bato na origine na bango kasi ntango biso tokelamaki biso bayindo lokola toki bana liboso nzambe atielaki biso bomengo na kati na mabele oyo akelaki mpe yambo moto akelami na lolenge mpe na elilingi ya tata nzambe elingi koloba boye te moto azali mpe nzambe ya mosuni
ezali lokola tata tango mwana botami na maternité soki mwana botami ya mwasi atako aza bebe kasi azali deja mama po ete tango akokola akozala lokola mama na ye soki azali ya mobali azali tata po ete tango akokola akozala mpe tata lokola tata na ye lokola mpe biso tokelami na lolenge mpe lilingi ya tata nzambe tozali banzambe na bongo soki nzambe asalaki akelaki biso mpe esengelaki tokela nde wana maye tata nzambe asilisaki kokela te biso tobakisaki yango mpona kokela yango mpona posa na biso na koimite oyo tokutaki ezalaki naturel na motindo wana bakoko na biso bakamataki mabele mpona kosala eloko wana baimite kalebasi naturel mpo ete esengelaki bamisalela oyo bazalaki na yango posa bakoko na biso na mayele oyo tata nzambe apesaki bango bakamataki mabele basalaki na yango nzungu na mayele nzambe apesaki bango mpona komonisa te bango mpe bazali na bonzambe bamisalelaki mingi ya biye bazalaki na yango posa yango tata mama tokomona te na eleko ya yambo ya boyei ya abrahamu na mabele ya afrika azalaki na ye mitelengano eran azalaki na eloko te ntango ye aye na afrike mpo ete azwa bomengo asalaki nini azwi mwasi na ye sara apesi ye epai ya faraon esika faraon azwaki sara lokola makango nde esika libebi ekotelaki epai na biso bayindo mpo na mbala ya yambo ntango libebi ekoti na lisumu ya adamu na eva mabele ekaukaki oyo esali lelo desert ya arabi ntango mpe lisumu ekoti na ngambo na biso faraon tutumosi azwi sara elembo na yango mabele ekaukaki oyo babengi desert du sara bana ya abraham na nzela ya Esaïe na nzela ya Isaac pardon bana ya Abraham na nzela ya Isaac mpe na nzela ya Jacob bango wana nde bayaki na Egypte epai na biso bayindo kasi biso bayindo lelo tokanisaka te Egypte oyo barabe bavandi na ntango ya kala soki balobi Egypte veut dire Afrique Afrique wana ezalaki ya biso bayindo biso bayindo nde tokutanaki na bana ya Israel ntango bayei epai na biso baye epai na biso bayaki te mpo tonyokola bango bayaki mpo ete tolakisa bango bonzambe kasi tosalaki mabe ya konyokola bango mbula kama mine na ndambo tonyokoli bango mbula kama mine na ndambo ntango ngonga ekoki esengelaki bazonga na mabele na bango nde wana nzambe ya bakoko na bango nalobi malamu nzambe ya bakoko na bango aponaki Moïse po ete aya kolibere bango azongisa bango na mabele maebalakanaki mabele wana ezali soki bokotanga na mokanda ya Genèse 15-18 alliance ya nzambe na Abraham balobi te apesaki ye kobanda na fleuve Euphrate tina mer rouge kasi ezalaki mabele ya Afrika te na motindo wana tonyokoli bango mbula kama mine na ndambo esengelaki bazonga epai na bango nde wana baponaki Moïse nakanisi boyebi condition oyo Moïse aremplisaki Moïse abomaka mokolo ya yambo égyptien ntango abomi égyptien bongo nde mokolo ya mibale akuti israélite na israélite baza kobunda alobi na bango me bino boza kobunda boza bandeko moko na kati na bango alobi olingo boma ngai to olingo boma biso ndenge obomaki égyptien lobi nde wana Moïse akendeki na Madian epai ya bokilo na ye Jétro mais acte oyo Moïse autaki kosala azalaki assassin parce que abomi égyptien mais ye wana oyo aponami mpona koya kolibere bana ya Israël soki botangi na mokanda Exode 3 na mokanda Exode 3 balobi malamu te
ange ya nzambe nde amonani na Moïse bongo ayebisi Moïse te nayoki kolela ya bana na ngai na Egypte nde naponi yo kende kobimisela ngai bango pe apesaki mitindo tango oyo bokobima nalingi te boya maboko pamba soki botanga na mokanda Exode 3:21-22 boya maboko pamba te potikala koyiba baegyptien na bilamba na bango na bomengo na bango bazongaki na mabele na bango lokola biso tonyokolaki bango ezalaki niongo oyo tosengelaki mpe biso kofuta yango tata mama ntango tokokani na eleko oyo ekokanaki na eleko oyo biso tonyokolaki bana Israel nzala ekotaki na mikili ya poto crise ezalaki makasi na bongo basalaki bareunion na bango kuna po ete bakoka kopanza baexplorateur na mokili balukela bango bisika oyo bakoki kokuta bomengo to bisika oyo ekoki te palona yambo ya kopanza baexplorateur batalaki na baarchive na bango bongo na mokanda ya un roi baye komona te na entreprise commerciale ya roi Salomon bomengo eutaki na Inde veut dire Yemen ya lelo nde wana bazwaki objectif Inde bakende na Inde mpona kende kolanda bomengo oyo wana zandu ezalaka entre Éthiopie na Yemen zandu ya Saba oyo esika la reine de Saba utaki la reine de Saba utaki na Éthiopie akati ngambo ya Yemen ya lelo bongo nde akendeki Jérusalem na kati na koya chance na bango malchance na biso parce que c'est que le kofuta niongo Diego Cao a ko découvrir embouchure ya fleuve Congo na bokoti ya Diego Cao akuti bomengo ya mona nanu te na bomoi na ye Diego Cao azalaki portugais na bozongi ya Diego Cao epai ya batindi na ye rapport oyo Diego Cao asalaki alobi te epai na kei nakuti bato bayokanaka malamu na Nzambe nakuti bato basala makoki manso bomoi na bango ezali malamu mingi nde esika mindele basalaki réunion na eleko ya pape Sextin 4 mpona koyokana lolenge kani bomengo wana ya Afrika bomengo bowuti komona ekokomela ya biso na kati ya koyokana wana nde bongo baponaki bainspecteur judiciaire baponaki escroc miyibi balatisi bango Sudan batindi bango mission awa na Afrique mission nini ya koya kokata biso relation na tata Nzambe ya kolongola biso eta ya bomoto po ete bango badomine biso bamissionnaire bazali koya biso ntango bakomi awa baye na nkombo ya Nzambe tozali kokanisa te bazali basali na Nzambe nzoka bayei po ete bomengo na biso ekoma ya bango po ete biso tokoma na se ya bokambemi na bango ntango bakomi bamissionnaire oyo babandaki koétudie terrain nini tosengeli kosala bakamataki 3000 jeunes congolais ya ntango wana bakei na bango na Portugal bakei kosala bango lavage ya cerveau mpe baenvoûtement objectif sika lokola tosi tokomi esengeli tozwa roi azala na se ya bokambemi na biso mposo tozwi roi esili mpo na bango mpo ete roi na bango azali kokambema na Nzambe oyo ya bango mpo ete soki nalobi Nzambe oyo ya bango mingi bakomi tuna na esika wana bongo banzambe bazali boni ya solo tata mama Nzambe oyo akeli likolo na se azali kaka moko kasi na lolenge akabolaki loposo ya bato atiaki ras na bokambemi ya angelu moko angelu wana ye wana Nzambe ya chaque race donc biso na mindele na banzambe wana bazali lokola bamama eza lokola tata bali basi mine
donc bato na lopango na bango yango wana tangu bana ya Israël balingi kozonga na mabele na bango balobi tokozongela nzambe ya bakoko na biso mpe nzambe wana lobi nayoki kolela ya bana na ngai na Egypte. Alors soki alobi te ayoki kolela ya bana na ye na Egypte, bongo baegyptien bazali bana ya nani? Nakanisi soki bongo na biso ezali kososola te bokabwani ezali wana ya ye bana ezali ya Israël, Israël Jacob, mais baegyptien bazali bana na ye te. Ndenge wana mpe Ismaël oyo azali mwana ya Abraham kasi aboti ye na mwasi mopaya. Ismaël azali nzambe moko te na bana ya Israël. Ismaël azali mpe na ya ye nzambe soki totangi na Genèse 21 histoire oyo babenganelaki Agar kokomona te ange lisusu ya nzambe atindamaki epai ya Ismaël mpo na kokomisa Ismaël koko ya bakoko e na nzela ya Ismaël nde wana religion islamique ebotami. Tata mama na motindo wana na kati ya mabongisi na bango basalaki marche mpona koluka koconvaincre roi. Parmi baotage, parmi bao bamemaki na Portugal, bamemaki moko ya mwana mokonzi. Tango bayei basali marche mpona koconvaincre roi andima bonzambe oyo ya bango. Nde wana le 3 mai 1491 roi Nzingankuru afukamaki liboso ya escroc ya mondele abatize ye. Tango escroc wana aza kobatize ye elingi koloba te relation ya roi na nzambe na ye ekatani. Mayemanso akosala esengeli atuna mindele. Voilà ebandeli ya pasi na biso na eleko wana. Roi Nzingankuru azwi baptême na kombo ya Jean Ier ndoi ya roi ya Portugal Jean te. Mais roi ya Portugal azwi kombo ya Nzingankuru te. Nde babandi kobatize biso na bakombo ya ba Jean, ba Albert, ba Antoine, ba André, ba Marguerite. Balobi na biso tezali bakombo ya nzambe. Mais bango bazwa te ya biso. Pona nini? Voilà tata mama kobanda eleko wana biso bayindo tobandi eleko ya bofuti te kami lokola koni lokola marchandise mpona tokende kotonga Amérique. Tata mama eloko nini epesaki faiblesse na biso? Division. Eloko nini epesaki faiblesse na biso? Désordre oyo mindele bakotiselaki biso mpe ya makasi captivité spirituelle parce que bakangi biso bonzambe. Tolingi lisusu kosala référence na bonzambe na biso te. Tolobi te bonzambe na biso ezali ki satana, bonzambe na biso ezali mabe, bonzambe na biso ezali bondoki, bokoko na biso ezali malamu te. Mais bokoko wana uta création ti mokolo mondela yaki yango esalaki te biso to existe mondela ya kokuta biso. Mais sika oyo biso toboyi bokoko wana tokokontinue ndenge nini? Loko toboyaki bokoko wana rupture to arrêt ya développement ya Afrique ebandaki wana. Nde wana africain akomaki lokola ebwele ya kobokola lokola balobaka animal domestique. Mondele soki asali te biso tokovivre te po moye ezali te. Etena lelo yo mondele azali kosala maso oyo nyonso azali mayele bakokamata bakene na mikili ya poto akende osalela kuna chasse wana eza kosila te. Baza kosala chasse na Afrique ya kosala maso ete Afrika ekoka kozwa lobiko te. Tata mama tozali kovivre lelo yo na kati ya complot ya mindele oyo basalelaki biso kobanda 1485 na réponse ya Diego Kao na boyeyi ya ba premier missionnaire oyo bayelaki biso awa. Yango tata mama
na lelo yo po ete biso bayindo tokoka kolongwa na pasi ebongi nano na mito na biso tososola ete biso mpe tozali bato lokola bango. Soki bango bazali kokela mayele wana nani apesi bango yango ezali Nzambe. Mpona nini Nzambe apesi bango mayele apimeli biso? Nzambe apimeli biso te. Kasi oyo biso toboyaka, oyo biso toyinaka, yango te secret ya lobiko na biso. Tala kobanda 1491 tokotaki na pasi. Tofuti nyongo ya 430 ans ekokaki tolongwa na pasi sima ya 430 ans. Soki bozi babiki na bino bosali calcul bokomona te 430 ans esilaki na 1921. Na 1921 Nzambe bakombo na biso atelemisaki prophète ya nguya Fumuki Mbangu po ete asosolisa biso bakompo minene minene mindele basalelaki biso. Kasi mawa pe pasi po ete mindele basi abongisa bamindele ndombe. Bamindele ndombe bayindo mindele ya loposo moyindo. Baye bazali komona te mondele azali ndakisa ya kolanda. Soki mondele azali te biso bomoye ezali te. Na kati ya maye tozali kondimele epai ya mindele ezali koservir na intérêt na bango. Alors kobanda 1921 ti lelo yo tata mama tozali na prolongation inutile. Tokokaki tolongwa na pasi. Yango biso bayindo po tolongwa na pasi esengeli tososola histoire na biso mpe tokokozwa boyebi nyonso complot oyo mindele bazali kosalela biso lepamba te so tolobi éveil patriotique tolamuka na pongi. Me pongi yango nini? Tolongwa na ignorance. Nani akolongwa na biso na ignorance? Mondele jamais. Mondele akolongwa na biso na ignorance te, parce que ignorance eza koservir ye makasi. Ignorance na biso yango ezali komatisa ye, bozoba na biso yango ye azali kosepela. Tata mama tozali bato tokelami na bafakulte nyonso ya kokoka. Biso ba noir bato ya yambo to civiliser mokili oyo. Balobi Afrique ezali berceau ya humanité. Me mayele wana lelo ezali wapi? Oyo lelo yo moyindo baye koleisa yo bisuka dendo nesika baninga bale dendo. Yo moyindo olei makoso nesika baninga baleli ngulu. Yo moyindo oke kolata salite ya baninga babwaki na tombola bolimbisa na bilamba ya se botoke kowela yango. Oye tondela ba maladi ya motindo na motindo. Elelo soki balobi moyindo elinkoloba pasi, guerre, désordre, ignorance, bato ya koboma na kati na bango, bato bazanga mutu ya kokanisa, désordre, mutu ya taline kutu te. Yo tangisi Moïse, yo lakisaki Abraham, yo tangisi mokili, Confucius aye pai na yo, Bouddha aye pai na yo. E boyebi yango bien, Yesu ntango azalaki mwana moke akimelaki na Egypte pai na yo mutu mwindo. Te Yesu akolaki de 12 à 30 ans boyebi vi ya Yesu te. De 12 à 30 ans, moko ta kotombela mosapi te, de 12 à 30 ans ngana yebi vi ya Jésus. Voilà. Tata mama yo moyindo. Loposo ya talo. Pona nini yokelamaki moyindo? Mabele na yo etonda na bomengo. Pona nini mabele na etondi bomengo koleka mokili mobimba? Soki toyebaki. Biso bayindo tozali kulero esika yango ewutaki na kolimbolela bino. Ntango botangi na Bible balobi yambo te mokili ezala vide kaka nde ezalaki. Pe vide wana ezalaki sombre. Sombre wana ezalaki couleur nini? Noir. Alors kaka molimo ya Nzambe ezalaki likolo ya mai, likolo ya sombreté wana. Alors même molimo yango ekozala couleur nini? Voilà yo moyindo couleur ya tata Nzambe.
Yo moyindo enfant choyé ya nzambe yango na mabele na yo eza na bomengo oyo bakoki ko calculer te bakoki ko mesurer te na kopesa bino ndakisa tango mindele baye botanga bino moko depuis baye ya ça fait 5 siècles bayibi ba minere na biso ndenge mitema na bango elingelaki to accéder na indépendance baza ko continuer ko yiba est-ce que ça kosila est-ce que ça kosila alors faut calculer ça ya ndenge nini soki biso bayindo tokomi na mayele ya kokela ndenge baninga baza kokela soki biso bayindo tokomi lisusu kocreye ndenge bango baza kocreye est-ce que mokili mobimba bakofukamela biso te voilà yango wana balingi te tozwa mayele yango wana tata mama pasi pe masumu oyo biso tosala boza koyeba te mondele azali nani me na kati ya bible na Matthieu 3 babengi bango bana ya nyoka nyoka wana nani satana te voilà bisika nyonso bazali kokende lokuta koprovoke baguerre koprovoke bopposition kocreye des ordres bakenda na bosembo ata mbala moko te me mpo na nini boza komona te elikia na bino fo ezala epai ya bato ya motindo wana o soki bango bazali te biso moye tovivre eza te me pendant 5 siècle bayaki awa te toza na bango te oyo nyonso toza kosala selon bango estce ekumbeli biso bolamu to pasi me mpo na nini toza kokontinue koespere kaka na bato oyo wana bandeko bayindo tozwa bososoli mindele basalaka biso étude mokolo na mokolo kongo na biso oyo soki toki ata na batribi okoyoka ate nga aza moluba ate nga aza moluluwa ate nga aza moyanzi ate nga kuna aza motandu nga kuna biso na bino toyokanaka te makambo wana kaka bango bato bakreyaki yango nsima ya koya koluka koyekola biso malamu malamu bisika nyonso bakendeke diviser pour mieux régner boyebi ntango toza kotanga na biteyelo mpo nalakisa bino te mondele satana oyo bino bala satan bakokanga ye un jour il faut boyeba ye afa bokanga ye soki boyebi ete bokokanga te na babipale oyo bozosala lelo te toligote tobwaki na mokili ya pamba mais eza théâtre ya bozoba parce que ntango bokangi boligote bino bosi bokangi satan boligote sikonga na kotuna bino oyo akendeke kofungola ye lobi mpo aya lisusu bakange lisusu baligote kombone nani mais bokangi satan te wana ezaka lokwa nde ebela tena tokangi toliko te tobwaki bato bazongi eloko esalemi te il faut liboso todécouvrir satan nani mondele oyo tozali kolanda tata mama na bakitango tozalaki na biteyelo tozali kotanga bokomona na bana ya mope na bana ya laiki bakokana te laiki na misioni bakokana te misioni na armée du salut bakokana te na banzembo kaka nakota laiki te nakota laiki te laiki yuma alors bana laiki ler bakoya mupe longola mandefu gonge beti mupe voilà sikoyo opposition koti bamosusu kuna baye armée du kundu nde bazosala ndenge wana bana bazokolisa sentiment o mupe oza bazoba bango bana mupe oleki bino na mayele kaka bongo division eza kokola mwa ebosangana ezali te bango baza koprofite o telle province na telle province bino bokoki kondima baluba na baluluwa bayokana te me baza mutu moko te nyonso na la base mindele bazokotisa na mitu ya bato voilà tata mama esengeli biso bayindo tososola po ete na kati ya makita oyo basaleli biso mondele azinga biso maboko ndenge bovandi wana
maboko eza kokangama na ba chaîne oyo bino boza komona te. Chaîne yango kombo nango nini? Na kokende lola. Bomengo ya solo kouta na lola. Kabaka ta na chaîne kangi yo yango wana. Poete mingi ndenge toyebeli soki tokufi toke na séjour de mort. Alors un jour enlèvement kozala tokei likolo. Mais eza lokuta moto tango parce que ezali tango moto akufi bake kokunda bino bokanisi lokola nzoto ekoti na mabele esprit na ye mpe ekoti na sa mabele yango neke na séjour de mort. Séjour de mort bozokanisa na sa mabele te. Mais moto tango akati motema esprit na ye bimi ekei wapi? Monde spirituel ezali kaka a un pas na yo kokanisa te ke lola ezalaka boye bazwaka bafize bamataki bakendeki bamonaka lola ngo wani eza bipale baza kokosela bino parce que mindele basala likita bakokontinue kokosa biso jusqu'à l'éternité moko mokende lola te atako ndenge balobi te ah yesu amataka ke likolo ake kovanda na droite ya tata nyonso wana kati ya complot ya mindele eza bosembo te eza lokuta tata mama bapreuve ezali oyo tokoki kodemontre yango mais toza kosenga bososoli ezala na bayindo parce que soki lelo balobi tokokende likolo biso asupose ke tondima un jour mokolo enlèvement ekoya tokokende mais soki tokei biso likolo mabele oyo ekotikala na nani? Parce que mabele oyo tata nzambe asalaki yango mpo na baoyo baza na mosuni bongo biso tokotika yango tokei likolo etikali na banyama. Contradiction na loi création. Soki Yesu akoya suspendi na mapata ndenge tozali kokanisa eza erreur na bokanisi. Tango ayaki mbala liboso balobi awutaki na likolo pa tata nzambe mayelaki na nzela nini ya kobotama te? Azongelaki na nzela nini ya liwa te? Yo yelaki na nzela nini ya kobotama te? Okozongela na nzela nini ya liwa te? Yango loi création. Yango loi ya création, ignorance elongwa na kati na biso. Toye na mokili to marqué tant moto na dona ye a créé. Lelo tozali na éveil patriotique, toza kolobela Congo na biso. Tata mama na kati ya ba complot ya mindele. Lelo tozali na régime ya président Kabila. Mingi na kati na biso toke na ba cité Tokoka, ah voilà, pas si vraiment, ayez makasi, et bongi kaka, président a négocié na mindele, pas si l'équipe biso penza, moyen kakate, biso tokolongwa na pas si mokolonini, totsake liki a lokola ye, 3 ans, tokobonga. Mais si katoza kobonga te, tata mama, tokobonga ndenge nini, soki yo nano la mukite. Yambo tobonga yo longwa nanu na pongi po ete pasi ebandi lelo na régime ya président Kabila te pasi ewuti kala banda tozwa indépendance tozalaka kaka na pasi guerre sécession désordre bakotiseli biso yango avant indépendance, puis après indépendance. Tata maman, désordre oyo, oh, liberté d'expression. Et ça dit va complot mindele basane libiso. De première république et puis côté deuxième république, premier président a échoué parce que erreur a salaki ezalaki nini. Tango tozwi indépendance. Tozoa indépendance politique, mais indépendance spirituelle tozoa quitter, indépendance économique tozoa quitter. Et bongaki, dès accession à biso na indépendance, tozoa les deux indépendances, veut dire indépendance spirituelle et zala. Mais le quoi tozoa qui angote, tata maman, yango mutezali cause ya pasi na biso. Ndakisa Mutalumumba
oyo azalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebi te Lumumba azalaki nani. Elongi ya Mbuta Lumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na polar, lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi. Menzoka maso wana o Lumumba communiste ateki mboka na ba communiste nyonso wana bayebisaki bino yango, bino bomonaki te me bayebisaki bino na banani. Yambo bakanga Mbuta Lumumba balukela ye tumbu ya liwa, bapreparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba. Nde wana na église catholique, na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste eza lisumu te. Attention, Lumumba alingi koteka mboka na ba communiste. Communisme ezali el satanique. Ndenge wana mingi na kati na bino bosepelaki liwa ya Mbuta Lumumba. Nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso, po ete toka kolongwa na pasi, po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko euta poto, me biloko eutaka poto eyaka yango eza kokontinue biso na pasi. Esengeli tozwa bonsomi oyo ezali spirituel. Babomi Mbuta Lumumba, baboyi bapoliticien congolais ya tango wana basangana. Tango nyonso bakoluka bosangani ezala conclave ya Luambourg to ya Lovanium to nini ko créer bango désordre. Ti tokomaki na eleko ya Mobutu, tokomi na eleko ya Mobutu, le même mindele oyo batiaki Mobutu, le même mindele baza kosala kaka makita mpo na mboka oyo te kino batiaki ye mpe banzube nyonso te tango aye kolongwa. Lelo tokomi na président Kabila mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuye président de la république bakobenga biso tozali bakabiliste, tozali kosala campagne mpona ye. Tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bakongolais. Ebongi toyeba yambo président de la république azalaka nani na kati na mboka. Na loi ya création, président eza lokola papa, gouvernement eza lokola mama, population eza lokola bana. Na motindo wana bana bozali na devoir ya koluka bolamu ya ndako na bino. Na bandi mama tango azangaka bana ye moto akombolaka ndako, ye moto asokolaka basani, ye moto alambaka. Poete kasi soki bana bakoli banani bakokombola ndako, banani bakolamba, banani bakosokola basani. Elingi koloba te responsabilité ye na bana, kasi baparent baza kosupervise bana wana mpe kopesa bango makanisi, sala oyo sala oyo sala oyo wana na kopesa mpe koyamba nde ndako to foyer ekotongama. Kasi epai na biso toyebi te biso population rôle na biso ezalaka nini. Biso population tokanisaka boye babalabala ekufi me président alobi nini, président asali nini. Biso population olie to espere kozwa makanisi ya papa na biso tosala na kati na ndako tobongisa ndako na biso te, elikia na libanda. Soki balobi tosala tolingi kosala te, me Kabila afungolisa bakompani mpona tokende kosala. Me bakompani ya mindele boyebi ndenge efungwamaki. Est-ce que Jacques Chirac ou bien Bill Clinton bato baza kofungola basociété te? À partir ya population na bango. Tango population ekreaka nde wana na bakreation bokokela biloko yo bazali na yango posa ndakisa paye bakeli appareil oyo ezali président moko te na monde a créé yango, mais ezali ba citoyen ya mboka moko. Tango a créé yango mpona bolamu ya koluka kozwa communication na kati na mboka wana
Tango asali yango nde suka na yango bakoya kosala usine oyo eza koproduire biloko oyo en grande quantité bazwi bato na mosala. Me bino bayindo bokokela mokolo nini? Bokokela te parce que vous êtes na captivité spirituelle. Président Kabila ye Yambo pona nini président Kabila? Président Kabila azali Katange. Pona nini mabele ya Katanga? E bongi nyonso wana toyebaka parce que tozali nango na boyebi tokososola te. Ekoki na moto wana akamba biso. Fumukimbangu bakangeli ye na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi na Katanga. Mwita Lumumba bakangie na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi na Katanga. Mabele ya Katanga ezali mabele oyo eyambi makila ya talo. Makila ya baye balukaki kobikisa mboka. Nde wana na kati na mabele wana mbuma esengeli ebima pona kobunda etumba ya lobiko ya mboka. Nde wana président Kabila abimeli na mabele wana. Président Kabila ye na mission mobimba aye na mission oyo esengeli te biso to sosola pe to soutenir kasi to bosana te complot eza quelque part complot wana eza na Occident. Tango président Kabila ye apesi programme na ye na mosala oyo alingi asala mpona koluka bolamu na biso ayebisaki biso quelque défaut alobi na deuxième république tala maye basalaki oyo kasi sika biso tokosala boye mindele bayebisi ye boye okoki kosala te soki biso te tosali makanisi na yo ekoki kosala te ya biso nde ekosala na bongo tikela biso mabele tozwa nyonso biso tozali na yango posa tikela biso terrain ye alobi bobandi koyiba kala e mwana ya Afrika avant même indépendance ayoki nano ata bisengo te. Ngai mission na ye na yango ezali te mpona na s'enrichir me na ye mpo toluka bolamu ya bato wana ezali nde boye tolingi todefisa yo mbongo parce que okuti crise tolingi todefisa yo mbongo ye ayebisi te mbongo ekobima kuna esengeli Belgique azwa mpe ya ye commission. Belgique mutakoyebisa bino te loko bongi bobongisa banzela ou bien bolingi botonga baizine to bolingi bosala boye ngai moto nakopesa bino basociété ngai nakopesa bino baingénieur. Alors ntango bino bokondima bato wana bakofutama 5 fois plus elingi koloba mbongo ezotikala kaka kuna epai na bango bino bokozwa kaka mwa moke lere bokosala banzela mpe esili te e soki tobakisi na bato ya deuxième république na mosala bazalaki nango mpe ya kozwa susi bango eteni ya kotya na poche mpasi ekozala mingi botika biso kaka nanu boye tozala lokola moto azongi mboka na Kongo ya pamba azangi na ye eloko akolia nalia ata makasa kasi na misalela makasi mpo naluka bomengo na ngai. Voilà masumu asalaki bamoni te akoki asala te nde wana tata mama baprovoke guerre oyo tozali na yango guerre oyo ezali na ntina ya 3 ans oyo président alakaki te dans 3 ans tokozongisa train na rail bongo tokoki kokende na baélection na motindo wana lelo tozali koloba bokoyoka babandi koganga voilà liberté d'expression na Congo voilà tokende na baélection na Congo. Tata mama yo mwana Congo toye propagande te kasi toye koluka bolamu na biso ekowuta wapi
bolamu na biso ezali décision ya biso bana ya Congo ya koloba te tokolia nanu oyo biso moko tosali tokoluka mpe kokonsome oyo ezali kowuta awa mingi bozali kokanisa te soki mondele lelo alobi ta kosalisa biso te vie ezali te parce que micro kako nazali kolobela ya mondele bilamba nalati mondele moto asali me na kati na bino badon ya kocreye ezali mais ignorance parce que côté spirituel ezali en captivité eza kokangama mindele balingi te boluka koyeba oyo esengeli bino boyeba tata mama bayebanso bazali koboma nzoto soi-disant koluka bolamu ya bana Congo mondele aboyi nationalisme ezala na mboka oyo mondele alingi te nationalisme ezwa place na mboka oyo parce que ayebi te nationalisme yango ekobikisa kasi nationalisme ezala kaka politique te il faut ezala pe nationalisme spirituel tosambeli mingi bolamu eye te kasi mingi na kati na bino bokoyebisa ngai boye te papa mitema na biso eza akokita mokolo yesu akoya pasi ekosila eske na poto mpe baza kozela ye aya me soki bozongi ya yesu ezalaki solution mpo na humanité mikili ya poto bango mpe na biso tolingaki tozala biso banso basambeli kotondisa mboka na bafrère en Christ na basœur en Christ pele biso banso mosala kotambolaka na Bible na maboko mingi bakoloba na ngai te papa oza kosimba religion mpo na nini religion soki bokosimba yango te Afrika mpe ekoki kobonga te mpo motambu yango wana biso toyei na mission ya kolamusa bayindo ya kolakisa basekre nyonso oyo mindele basaleli biso makita ndakisa tozali na mokanda awa bataille pour l'Afrique lolenge mondele azali kobundela mpo na biso awa na Afrika mondele alingi nini na page 50 mindele na makita na bango balobi boye et c'est exactement ce que cherche la révolution. La lamentable expérience américaine au Vietnam aurait dû nous servir de leçon. Il y avait la puissance militaire, mais la révolution avait déjà gagné la guerre idéologique avant même que le combat ne commence. La chute de Saigon ne devait être qu'une question de temps. Veut dire pour Nabango, révolution, ton nationalisme, ils allaient donc combattre. Na échec oyo américain bazwaki na Vietnam ezalaki nini population vietnamienne azaki déjà kolamuka veut dire ki na pongi te tango ba américain baza koya population etelemaki mpona kosopose na ba américain mpona koloba na bango te avant okoma même esika basoda na biso bazali liboso boma biso population guerre ebundamaki na bamakwangola na ba mitambo babomelaka banyama ebundaka guerre na Vietnam yango esalaki guerre échec ya ba occidentaux na Vietnam. Mais est-ce que le peuple congolais a sa position wana? Est-ce que le peuple congolais va défendre la nation naïe? Idéologie ezalité, sens nationalisme ezalité. Tozo ganga tozali ba nationaliste, mais toko défendre mboka oyo parce que pour nous défendre mboka, mboka est en embargo. Ndenge tozali boye mboka est en embargo. Mindele baza ko la biso. Mais biso tokoki to bikisa mboka oyo. Président za ko luka par tous les moyens apesa biso kimia. Mais to salisa ye ndenge nini ndakisa.
lelo tolamuki mokola poso toyoki na kati ya Kinshasa à peu près 4 stations kaka eza kosala mpona koteka carburant nyonso wana mpo transport ezala pasi e na kati ya pasi wana tobanda kolemba te omoni vraiment président alakaki biso makambo ebele sikoyo azosala eloko te mais consommateur ya carburant ezali yo tozwa décision ke biso mpe tokozongisa lokola bango bakoyeba koteka carburant te en tout cas bandeko toyokana trajet nyonso ezali ya 10 km 20 km tokobeta yango na makolo carburant ekotula te soki etuli ekokita te soki biso tolobi tokodefendre mboka oyo soki sukali ekomi rare toyebisi bango yango mpe te moto ezosala vi na biso yo bulungongo garde yango kuna bakoko na biso bamelaki kafe ezanga sukali yango kutu moto epesaka makasi koleka mais parce que mindele soki baza kozwa biso mingi mpo makanisi na biso ezali mingi na lolenge bango babongiselaki biso tokonsomaka mingi ya bango tokoki tobundana mondele nsima ya sanza moko mondele aye kofukama boyebi ntango président akangi kaka nzete ekende susu te to ya chômage emati kuna epai na bango boyebi ntango président alobi baminere na biso tokotekela bino te chômage ekoti kuna mais soki peuple congolais alobi kaka te en tout cas na comprendre sikoyo na kokonsome ya ngai moto na moto tobandi kosala bilanga plate bande na kati ya lopango nakobokola soso nakolia susu importe te bokotuna ngai bongo bilamba tokosala nini na bandundu tozali na batisera ti lelo oyo na west afrique toza na batisera ti lelo oyo meme itex afrika tokoyebisa ye matisa production na yo eya makasi mingi oyo ekouta poto tokolata te s'il faut tolata meme basaki tokolata yango mpo na intere ya kobongisa mboka na biso biloko ya poto ekutula makasi ya président mpona abunda na baoccidentaux ezali minduki te ezali bino peuple congolais bana ya afrika oyo kokoki kolibere mboka na bino mpo ete biso soki tolibere kongo akolibere afrika nde wana bayindo tozongi lisusu na kiti ya bokonzi kasi bino bakongolais mayele na bino mindele bakangi yango ndenge nalobaki te na formation nyonso tozwaki quelque part toza bazoba nakopesa ndakisa totangi bakelasi na kati na bakelasi toza baintellectuel badiplômé bagradué balicencié mpe badocteur badocteur na physique docteur asali physique ayebi te corps nyonso suspendi na espace corps nyonso suspendi na espace esibisaka pression atmosphérique yango wana ekitisi yango physicien docteur na science wana mpe azodefendre aza koteya yango aza kolakisa yango na bana kelasi me ntango ake na religion ye moko azoteya ke jésus akozala suspendi na espace na poids oyo pression atmosphérique ekozwa ye te ekokitisa ye te na niveau nini akotelemela nzoto oyo parce que mpo azala visible fo azala na nzoto oyo captivité spirituelle mondele meme oza mayele ndenge nini akokangela na kota ya religion parce que yo okondima te jésus est l'unique fils de dieu yo oza no mwana nzambe te kaka yesu moto azali ye moko kaka mwana nzambe alors mpona tokende na lola il faut tolanda nzela ya nzambe na bongo tokoki te kotika bible parce que so totiki nzela ya yesu tokei lifelo mozobosanaka lifelo wana yo bangaka ezali dese ya pamba dessin mondele asalaki badessin wana ati lifelo satana na banzube ne ya makasi kuna na moto ya makasi alobi soki oboyi nzela oyo okokende lifelo nyonso wana mpo tokokaka kaka kokanisa
tokokende lola biloko ya mokili eza na ntina te nzoto mosusu aza kotika biloko ya mokili etikala ye aza kozwa ake nango epai na ye bakoyela biso bafilme bazolakisa biso ndenge yesu amataki likolo bazolakisa baangelu nyonso na bino mabomoni vraimen ke vraiment soki obandi koyemba nakokende omoni pele kokomata ata okufi nzala olobi likambo te eza biloko ya mokili kotikala ata mundele azwi nyonso azokende nango na misunu ezokende olobi tika kaka azwa na ye masumu eza biloko ya mokili ekotikala zokande eza kokufa oza kokufa biloko eza ya yo mekanga biloko na yo mokokanga yango te parce que na mutu oyebi eza biloko ya mokili ekotikala me oyo oliaka eza biloko ya mokili te oyo olataka biloko ya mokili te oyo osalelaka biloko ya mokili te bongo boni ozoloba te eza biloko ekotikala mawa mingi tata nzambe avant yo ya atielaki yo bilei atielaki yo milona manga nyonso me mondele aye epai na yo azwi manga na yo tala eza mawa mingi epesaka pasi na mutu mondele azwi manga oyo akuti epai na yo na malala abipesanga malala wana opesi ye malala opesi ye manga ake nango epai na ye ale manga ne bien ale malala na ye bien mikokoli ya manga wana na sukoli yango bien na deshe wana ya malala sukoli bien atiango na manzanza akomi jus de mangue jus d'orange atieli yo sukali mingi lere yo komona yango bolobi vraiment omona azomela jus mais soki ozalaki mayele olinga kopesa ye manga wana te mais ye ayebika soki asali yo dese na linzanza apesi yo kaka ntango komona dese wana mwana maria atindelinga vraiment jus ya kitoko totika koapresie lolenge ya mondele tata mama kaka na bataille pour l'Afrique lolenge bomoni mangombe etondi na kati ya mboka oyo mpona koteya bino te bokongola motema bokonzi ya nzambe etomi pene me bokonzi ya nzambe bino bozozelela yango wapi etikali mokaya me président kabila ye na bokonzi ya nzambe parce que bokonzi ya nzambe egale responsabilité tomisalela oyo toza nango mposa bokonzi ya nzambe eza na occident yango wana occident ezocreye na mokanda oyo balobi mpo na tolonga. Si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malam kaka mutu nyonso misala déjà na Bible na ye. Wana n'importe quel régime koya toko résister kaka. Parce qu'il y a des moyens à biso. Et le président Kabila a un combat. Nabino Basambeli. Président Kabila a un combat. Nabino Basambeli. Américain, impérialiste de Nyonso, la période président qui est aux États-Unis, à New York, Bengisi, soi-disant, Basali Nanzambe. Soi-disant, Basali Nanzambe. Bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale. Lokola bazali ba bien mindele boyoka ki ba point oyo bango bapesa ki mokonzi ya mboka. Pona nini? Poete soki aboyi makambo wana. Bato wana lokola bazali ko kamba bino. Po kozala confiance na ba pasteur, kozala confiance na ba diacre na ba évangéliste wana nyonso. Oyo bazali ba bien mindele. Bato wana tango bakoyebisa bino kaka te. Président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe veut dire aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi mpo ete bino ntango boyoka bokosepela po balukeli ye. Mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te président Kabila ye po asala mission na ye azali 3e président ya république selon prophétie. 3
troisième président ce qui a humilité pour que la diviser biteni biteni toko bomana na tango molai prophétie elobi bongo et prophétie wana eza na bible te prophétie mfumukimbangu atikaki mpona matali république du Congo et république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance soki bondimi mboke kabana biteni biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu to continuer bozoba kasi soki tolingi tolongwa na basi bandeko tolabuka makanisi ya mokonzi baexploitaka mpe basalelaka yango mitambo eza ebele bapreuve eza ebele ya kopesa bino tata mama kasi lokola tolobaki te ezali éveil patriotique religion na politique ekendeke nzela moko religion chrétienne ezali kobunda mpona unité ya Europe yango moto ezali kosala force ya Occident ndenge pape Jean-Paul II adeklaraki yango religion islamique yango eza kosala force ya barabe religion bouddhiste yango eza kosala force ya baorientaux sauf baafricain lokola bazangi religion yango wana mpe bazangi force yango wana moya kobunda na mindele ezali te me mpona tobunda na mindele possibilité ezali tolamuka na pongi tata mama kolamuka na pongi ezali kolongwa na ignorance soki tolongwe na ignorance soki tolongwe na ignorance wana nde tokoki kolibere mboka oyo yango ntina bosangai na biso na ntongo ya lelo tata mama ezali nini ezali ete tososola mayema ezali koleka na kati na mboka na biso mpo na lobi oyo eutaki koleka mpo na lelo mpe mpo na oyo ezali koya biso moko tokomilukela bolamu na biso toyeba nani azali koboma biso mpe nani oyo azali koluka pasi na biso nde ntina bosangani na biso ya ntongo ya lelo na mikolo ekoya tokokutana lisusu mpe tokosangana na mozindo mpe tokolobela mingi wana nde tokolakisa bapreuve nyonso oyo mindele basalelaki biso makita mateyo ya koyoka tosukelia na bandi banso totoni na esengo pesa iboye te nde wana tokopesa bongo maloba na moko oyo abengisi biso son excellence monsieur l'ambassadeur Fredi Mulungu l'ambassadeur itinérant akotelema po ete apesa biso liye alengeli na yango po ete abengami na misala misusu s'il vous plaît son excellence. Vous allez m'excuser parce que si j'ose parler en lingala, vous risquez de trop rire et même de gâcher ce que le Père spirituel a développé. J'avais promis de mettre à votre disposition la salle parce que j'avais la conviction que le message, c'était le message qu'il fallait pour les Congolais. Ce qui nous tue, c'est la manière dont nous copions les Occidentaux. Moi, quand je vois
en ville. Tant nazali komona na ville. Quand l'Européenne amène la jupe, la mini-jupe, les Congolais trouvent que c'est un modèle qu'il faut suivre. Tant mundele amemi moi mini-jupe, Congolais azali komona ete azali ndakisa kolanda. Quand l'Occident amène le vol, ce qui mundele amemi moibi, les Congolais trouvent que c'est une façon de vivre. Mais vous pouvez suivre ce que le chef spirituel a dit. La liberté de l'esprit. Nous devons chercher notre liberté. Pour cela, moi je crois qu'il y a tout d'abord l'amour de la nation. Je l'ai toujours dit, il faut aimer notre pays plus que votre femme, plus que votre enfant. Être jaloux de votre pays. Pour cela, il faut avoir la liberté de l'esprit. Parce que la liberté de l'esprit va vous permettre de bien cerner les problèmes. Effectivement, notre pays a été pillé. Il continue à être pillé. Et ceux qui pillent utilisent les Congolais pour piller leur propre pays. Et comme nous n'avons pas la liberté d'esprit, nous-mêmes nous critiquons. Parce que ceux qui nous pillent nous utilisent pour que nous puissions nous contester mutuellement. Je ne veux pas trop gâcher le message parce que le message est très bien. Mais il y a le réveil de la conscience. Nous devons oublier toutes les limites que l'Occidental a tracées, parce qu'avant l'arrivée du Blanc, il n'y avait pas de limites, il n'y avait pas de provinces, il n'y avait pas de territoire. C'était le pays des Noirs. Nous devons oublier cela. Nous aimer les uns les autres, aimer notre nation, parce que c'est à partir du Congo que la liberté de l'Afrique va se construire. Le Conseil d'appui aux initiatives Kabila a appuyé l'action du chef spirituel. Conseil d'appui aux initiatives Kabila to ONG-IK ezali ko pesa lokumu na maloba oyo to na makanisi ya chef spirituel. Pour un sujet très important, le noir doit se réveiller. Le Congolais doit se réveiller. Et je demanderai que ce message arrive aussi dans les régions qui sont occupées pour le moment, pour que les Congolais, les Noirs qui sont là-bas, comprennent qu'il est temps d'abandonner les armes. Même ici, nous devons abandonner les armes, nous donner la main dans la main et empêcher que l'Occident continue à venir détruire notre pays, continue à venir nous déchirer. Je crois, je vous encourage.
le conseil d'appui aux initiatives Kabila est derrière vous. ONG Kabila ezali sima na yo. Tant que vous prenez la conscience, Na tango nyonso ozali kolobela tina bososoli. tant que vous prenez la dignité du peuple congolais, du peuple africain, Na tango oyo ozali kolobela lokumu ya mwana mboka pe ya mwana Afrika. tant que vous pouvez démontrer qu'avec la liberté de l'esprit, Na tango oyo ozali kososolisa ete na bonsomi ya molimo. le noir ne peut plus tendre les bras, les mains vers l'extérieur, que le noir doit lui-même forger son avenir, vous aurez toujours l'appui du Conseil. Aindo akoki kosala kaka kosengaka na bapaya te. Asesengeli baindo bakosala makasi nde wana ozali kaka na bokambemi to na bolingi ya Conseil d'appui aux initiatives Kabila. Et je vous dis que la cassette, il faudrait même la bande, me la donner pour que je donne au chef de l'État. Nasengi ete bande pe cassette oyo ekomela ngai pe na komisa yango epai mokonzi ya bule. Pour que lui-même voie, parce que les esprits mal intentionnés peuvent aller vous accuser en disant ils prônent la division. Parce que vous êtes dans l'esprit du chef de l'État qui met tout d'abord le Congolais au centre de tout intérêt. La guerre que le président mène, parce qu'il refuse d'être l'esclave de l'Occident. Il ne veut pas que notre richesse parte ailleurs. Il veut que nous-mêmes nous puissions forger notre avenir et notre richesse. Alors nous devons être conscients que nos enfants, si nous ne nous réveillons pas, même si nous-mêmes ne nous réveillons pas maintenant, ces enfants vont continuer à être esclaves des Occidentaux. Voilà le mot d'encouragement que j'avais. Comme je suis appelé à aller encore travailler, vous allez m'excuser, mais je vous encourage. Mais faites tout ce que vous voulez selon la loi. Respectez la loi et continuez à conscientiser le Congolais. Nous serons bien vite libres de faire ce que nous voulons sans que les Occidentaux et les autres viennent nous commander. Voilà, j'ai dit, matondo mingi na bandi mingi yango touti koloba me bayindo mama ya likambo ezali ya kolamuka na kongi totika badefile
na babible na sia mateka parce que mikili poto tomonelaka ngo boye tose lancer na barecherche oyo kodevelope mboka na biso recherche mosala bolingo ya biso na biso wana nde kokotoka lisusu mboka oyo kasi tobandi komona kaka te nga nasengaka nazwaka na ngai sali ezalaka individuel te sali ezalaka collectif bolamu ezalaka mpona bato bansome mpona moto moko te okoki jamais kose sentir à l'aise tant que yo ozolia voisin na yo aza konyokwama bongi toluka bolamu ya bato banso mpe na baye balingi kokutana na biso baluka biso na adresse Mabeka 160 na kozwa biso to bakomela biso na boîte postale 18 552 Kinshasa 13 Matondo.